Capage TV. Capage TV. Ce qui Kolimbi saison en partie, c'est que ça le sous Kolimbi saté. Ok. Pardonnez Ngi Koloba, passer l'éponge. Mais la meilleure compréhension, toute explication, il y a le pardon. Oyo e marka vinanga banana yo kango tilelo eza oyo. Un homme de Dieu a été akabiso vers les années 89 à l'obi ko pardonner Ngiolo Baboye. Salane tomati na bus ya Kingasani batu bazé belé na kati. Olati li papa na yo ya la gomme. Siko maman moko boye a pesé taba 150 kg. To papa moko pesé taba 160. Maman wana siko alati talon. Nakidiba omoni songe ya talon na ye. To mukokoli ya talon na ye. Amateli yo na musapio ya suka ya mukie. Asapuye wana do poa na ye nyonso ye likolo ya musapi na yo. Tango siko yo zoka pasi wana na motema réaction liposo ye la ramuto ezara embe. Embe omona mutakangi frère po asambela embe. Na so asambela te a libéré. To benga pasteur Placide Nandimi. Ok. Abenga frère Placide Nandimi. Monsieur Placide Nandimi, Placide P Nandimi. Bon maman nanga botenga pesinga kombo Placide. Peut-être pour na limemia motoso Monique alingi ko honorenga. Nga na ko imposer te ye moko abenganga o yelie na ngonga wana abenganga yi. Donc bana nzambe peuple ya RDC bande konanga ba congolais totika tout sanzungu na ki fini ko tout ani moi trop et te makele le trop so ba pasteur ba kabate za ba besoin za la moi mingi. OK. Ba tout so ba eko senga o ba 10 yo na possibilité yo kabela 7 siko 3 o ba moni ndengo pesi 7 ba ye bate que 7 on a ba côté dossier na bango avant peut-être yango pesa urgence ozomona ba okende ko beta masolo et pas batu akabakate soit aza tribaliste akabelika bawana po baza batu ya ekolo moko. Je pardonne à monsieur Denis Lessi. Batu basali nango polémique babi fala le prophète Denis Lessi. Nga personnellement dans sali nango problème te. Personnellement pour nanini en public ermo babenga ye na kombo na ye. Tango za déjà star. Oza maman mère moto ka to benga capage. Ezate que tozo manquer yo to respecter au kaka. Mobutu nde mutalakisa biso que moi si babenga ke maman, mobal babenga kai papa. Ende sala kapé respect ya biso ba zaïrois to ba ex zaïrois ba congolais lelo. Nde sala moi limemia wana. Kasi star so babenge na kombo na ye. Ezara problème te. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille nabino. Papa, maman, aux en a bana. Aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbarama repé kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui osali au fandaka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et des formations limitées est ouvert
le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Quinoises et Quinois, Brassavilloises et Brassavillois, peuple de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue à la grande campagne d'évangélisation et d'éveil de conscience dénommée Un homme qui sauva toute une ville, 3e édition. Un rendez-vous de puissance, de sagesse et de gloire pour votre édification au-delà de toute mesure. Venez découvrir qui est cet homme qui peut sauver toute une ville. Quelle est cette vie? Une connaissance qui peut transformer votre manière de réfléchir, d'agir et même toute votre vie. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les malades sont guéris et le Seigneur opère toutes sortes de miracles pour la gloire de son nom. Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 2024 de 15h30 à 19h30 sur avenue Sécurité numéro 15 bis quartier Kaouka commune de Kalam. Référence à diagonale du cercle Onatra Kaouka. Ne manquez pas à ce grand rendez-vous du mercredi 10 au vendredi 12 juillet 2024 de 15h30 à 19h30 avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Jetrombaya Kambot. Rendez-vous à ne pas manquer. na bango nyonso bakolanda biso nzambe ya pambola bino boyebi ke ndako oyo nabaki yambaka bapaya po azali na ye mopaya lisusu te akoma partenaire. Papa Placide aza na biso lelo tokopartage na ye quelques sujets oyo eza vraiment édifiant et puis esala bien na bango nyonso bakolanda biso et puis église corps du Christ nyonso. Merci na bango bakolanda biso na Kapage télévision na page na biso officielle partout yo ndeko zwi libaku ya kolanda émission oyo partager biso émission oyo pour bateau batali émission te batala yango ezali vraiment important mingi elakisaka nga na kati ordinateur ke bateau batala la chaîne na nga ebele baza o basabona te muso akozala asabone kaka mais azana na tante mais abakiselinga kaka abonnement eza pe bien pour nga mais na ko souhaiter mingi biso moko toza awa soki déjà totali émission qui est total en vrai tout le monde a fait émission beta ba 50 000 ba 60 000 mais soki ezo suka muke c'est que ba bonné na nga o nyonso bazali ya lokuta batala na bango ngate mona ngo na page na nga so na chelema elaxa pena que degré oyo bato bazali na page de degré oyo bato bazotalama totalaka ba émission nyonso eza éducatif eza édifiant et osala biso vraiment bien et po tosungaka bapartenaire oyo bayaka osepeli na émission moko osepeli vraiment na mateya osepeli vraiment na orientation lobi te mama Kapage tout oyo en tout cas na moi oyo Papa Placide apema na ye ngai nazoli charge ya plateau po ayaka kolendisa biso eza pe likambo malamu okobenga nga te okobenga ye moko moto na nzambe osoli na ye nzambe akozanga te kopambola yo e olie ko keliko bebisa yango na bar to place bango songolo bato ya ingratitude oye oloni yango na bilanga malamu en tout cas nzambe akozanga te kopambola yo puis tango koyoka mwa problème obi na nzambe ke na fute ndeti ngai so na fala nga na ndako au moins nzoto déranger na saka nzambe na yambaka basali na yo so nga na vandi ato na beli nani susu akoya koleka donc faut pesa nga nzoto makasi na rappelaka nzambe na badim na bofrande et puis na plateau na nga merci na oyo nyonso akolanda biso en tout cas nzambe ya pambola yo place nyonso ozali yebaki toza na page na biso Kapage télévision s'abonner kuna na chaîne na biso panza sango na TikTok na Instagram toza vraiment présent. Bienvenue Papa Placide et puis bonne santé. Merci maman Kapage, santé za bien. Nzamba lola bakisela biso ngolo kwa matabisi. Amen. Likolo ya bokonza likolo apesi biso ya ofele. Merci na koyambanga na plateau na lisusu. Merci papa. En tout cas biso ngani na yo toza pena censé ya kotala ka mingi. Kuna na yebi ko za orientation mais bango ne bana besoin na pena mingi na distraire yo te koto yo. En tout cas to banana lipamboli to banana prière. Et puis tu continuer na sujet na biso et puis émission na biso alé. Le quoi tu as dit pambola plateau pambola biso nyos. Natondi obotondi. Amen. Oya okeli likolo na se. Nzambo azange bandeli pe suka na mikolo. Amen.
La grâce et ça a été tous à la compter du nombre de vivants. Amen. Yamotuya tozo pesa yo ezabomo ina biso lokola mbeka. Amen. Misala na biso ezala lokola milinga mpaka malasi ezo mata na ngbende na yo. Amen. Tolingi kogumba mela yo na nzela na mission yo parce que nous sommes là pour édifier ton peuple. Amen. Kamba plateau oyo benisa yango émission na biso le kamalam et le kanakimia. Zala bénédiction ya bayenyo so ba Olanda biso. Zala délivrance, paix, guérison na bango. Amen. Zala salut na bango au travers de ces sujets qui sera traité tantôt. Amen. Molimo sang toi konzanio so nguya molili ekoya na se makolo na biso po ekoma mabongo. Amen. Na kombo ya Yesu Kristo alinzamba bomoi. Nde na tondi pe na benisi kombo na yo. Yawe na lobi ete amen. Amen. Merci. Zambia Pambola Yokoleka. Merci. Pas facile. Émission à Bicho et puis orientation au checker la page. Je vois qu'il y a quelques coups de fil à partir de la page télévision. Bazali ko CP là, moi feedback tu auras besoin là. Oui, maman, feedback eza makasi. Ceux qui aux hommes en azozonga régulièrement awa, engi koloba ete nazozwa du répondant na ba sujet au tozo sala. Eza ko édifier bandeko ebele mingi koleka kutu eza bandeko na biso baza na mikili ya bapaya parce que bazolanda biso régulièrement eza na ba o nazobondela pona bango eza na ba etolakani kokuta na ceux qui nzamba permettre que tokende de l'autre côté. Amen. Dieu merci pona bana nzambe ebele pe bazoyesa biso que bazo partager balia ya mission oyo. Merci. Donc vraiment je suis très reconnaissant pour la émission na yo kasi mingi koleka pour na yo moko. Merci. Nde ya nonangai. Merci papa. Tomoni tokozala na sujet na biso toko partager mais bato ebele pe balobeli yango na limbisi monsieur Denis Les. Kolimbisa pe za comme parti to soki muto alimbisi kaka. Ce qui kolimbisa en partie c'est que za le sous kolimbisa te. OK. Pardonnez ngi koloba passer l'éponge. Mais la meilleure compréhension to explication il y a le pardon oyo e marka vinanga banana yokango tilelo eza oyo. Un homme de Dieu a été akabiso vers les années 89 alobi ko pardonner ngolo baboye. Sala neto matina bus ya Kingasani batu bazé belé na kati. Olati li papa na yo ya la gomme. Siko maman moko boye a pesa ta ba 150 kg. To papa moko pesa ta ba 160. Maman wana sikoyo alati talon. Nakidiba omoni songe ya talon na ye. To mukokoli ya talon na ye. Amateli yo na musapio ya suka ya mukie. Asapuye wana do poa na ye nyonso ye likolo ya musapi na yo. Tango sikoyo zoka pasi wana na motema réaction liposo ye la ramuto ezara embe. Embe omona mutakangi frère po asambela embe. Na so asambela te a libérer. Mosupe mon a libéré générique. OK. Papa va bi générique. Ouais, na bi générique. Na mona on a banir na biso. Siko musomo na a libéré générique. Mosupe ko tatulambata. Siko tango réaction ne matelo déjà na mutema ke o sala. Maman na lobi pardonnenga. Maman kapache na minute on a pardonné ngi oloba boye. Yo ndima ko continue ko yoka pasi na mutema na yo. Ndima pasi pe ozosa na musapi na yo. Soki po zoki ndima yango me ko zongisela nga te ndenga na sali yo. Nde le pardon yango wana. OK. Donc ko zongisela nga te nde na sali yo yo ndima pasi yo nga na yo kisi yo. Pardon ngi pe lusu koloba nalati bilamba ya pembe. Pembe penza na okende fête. Pote mezaki bongo. Sko na bongisi pe lamba musu te courant pesate. Tant qu'on a bima na balaba na kezwa moto to taxi mama wana o comprendre mama wana yesu ko na ba mayo anikela kinzungu afufu ba makrokoto wane kangara na se abuaki na ko bwaka na nzoto nanga nangina réagir na ba embe mama na lobi susu pardonnenga de la kisi bilamba na beba ya mibale yo moko zo soin ya memango na pressing soza na bilamba olata lisute ya lelo. Débrouille-toi pour autant la soko qui est fait titote, mais ne m'impute pas
la peine de mon péché. C'est comme ça que moi je comprends le pardon. Ngi koloba, passer l'éponge. Oui, nakati ya phrase ango il y a je pardonne à monsieur Denis Lessi. Bato basali nango polémique babi fala loba le prophète Denis Lessi. Nga personnellement dans sali nango problème té. Personnellement pour nanini en public mo babenga ye na kombo na ye. Tango za déjà star. Oza maman, mais moto ka to benga kapache. Ezate que tozo manquer yo to respecter au kaka. Mobutu nde mutu alakisaka biso ke mwasi babengaki mama, mobali babengaka ye papa. Nde salaka pe respect ya biso bazairwa to ba ex zairwa ba congolais lelo. Nde sala mwa limemi ya wana. Kasi star so babenge na kombo na ye. Ezara problème te. Yezu kutu wa mobikisi bando benge pe Jésus. Biso kuna nga to benga ke Yezu. To benga su Yezu. Aina biso te, abwaka biso te. Eza rare to loba ya Yesu. Peut-être na nzembo ndo mwa to bengi ya Yesu. Mais dans la plupart des cas to benga ke Yesu. Acceptera na ye. Yanga so muta benga pasteur Placide Nandimi. Abenga frère Placide Nandimi. Monsieur Placide Nandimi, Placide P Nandimi. Bon maman nanga botaenga pesinga kombo Placide. Peut-être pour na limemia motoso Monique alingi ko honorenga. Nga na ko imposer te ye moko abenga nga o yelie na ngonga wana abenga ngai. Donc bana nzambe peuple ya RDC bande konanga ba congolais totika ko tout isanzungu na ki fini ko tout animoi trop et te makele le trop endimi déjà ko lala na kati lo ba basani moko lycée boania ngana na lo bango boye mama kapacho lambaka ezana eloko esalaka conflit mikolonio solo kwa nzungu na ki fini vraiment omoni tanto mama olambeza il faut fungola ata soki ezobe la kangi ezotia makelele moko moni pembe na ki fini ku ezotetuka ba tie makelele journée mobimba mais na butu bala na cuisine moko bala na eloko basani moko ndenge moko pe biso bandeko toko ndongwana kasi ndele tendele bongi to luka kimia totia na se total na direction bokonza likolo et si kaya yezo zepso de l'autre côté na benge ya yezo vraiment. Merci pasteur Placide, en tout cas c'est très gentil et merci pour la confiance et la considération et Kapache Télévision en tant que partenaire. Que Dieu vous bénisse. Azong Sassou Nali Benga o ebimi pona musala o epi o ebimara pona musala ya nzambe. O defo ezalaka mabonzate ezarape motuna nzamba bimusarape Nali Benga na ye moko make balobi basai na nzambe ya Kinshasa ba camarade bango baliaka bango moko na ba famille na bango. Wana penza pesanga nzela na réagir. Wana pesanga nzela na réagir. Mama Kapache avant na koma nzela na révélo elo moko. Tu sais ton émission ponanga na bando tango na mosika logo la yaya moko boya quartier a lula leki moko boya quartier. Siko leki ona na lula les ans d'émission. Na melela ngo kaso ina musika occasion pesa melanga te. Siko 8 jours moko bo occasion leki wana pe sur bonjour grand frère. Vraiment. Allez ba gentillesse bandi wandu sombele ba bitabe moi malala ndenge nga pe bitabe nanga na malala ezako ya régulièrement. Likambo baloba ke ba pasteur bakabate personnellement na boyango. Naboya kango po bandeko wana bakutala na ba pasteur nyonso te. Eza esprit ya kozanga courant ndem to lobisa biso bongo. Omoni courant so ekatani na lupango yo zala kite yaka tuna leki na courant zate to ya na obiso courant ke partout mais bino bo na lemba ya zo so partout akomi gombete akomi ma campagne te akomi masina te. Mais attends, sur 24, ça a commis 23 communes qui. Donc, et que partout est. Et que partout est. Mais quand même, il y a et que dans moi, place mingi, mais et que partout est. Connotation, c'est amoukier. Bon, il faut toujours qu'on nuancer. Oui. Kolobali Kambo, ndenge zali. Au moment où on a peine ça là, que Moutoua Kabela, Kabelo 36 fois. 37e fois tango ebso na zana ngoto ke mutwa ake panza sango yaya wana kabakate yango nde sala pe batbalo ba pasteur bakabate. Par la grâce de Dieu
permettez-moi, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes, mais n'appelle ça quand même d'aki sananga. Nangolu ya Nzambe so na teya na 70 églises, par exemple. Na 50 églises, na kabolo offrande du prophète nanga na ba veuve na ba orphelin église wana. Ah, c'est bien. C'est comme ça que je fonctionne. C'est bien. Na tambolara jamais na mutu na zimbongo na nzele bona tika ya kendende wana. D'ailleurs, pour bima, il faut attendre 10 francs dans la poche. Ceux qui sont comme 10 francs, on a beau ma cambonné pour accompagner. Mais on a droit à moins 2 francs, moins 3 francs, tout kabola moi mouki. Bilo qu'on a des beaux tarali kundu tango salangote. Ce que ba pasteur au basala bongo basé belé au bakaba. Sauf que ba médiatisa kandete misala na bango. Malheureusement ba o tokutani na bango na nzela na biso eza moins portion mukie o ekabate wana. Mukomsusu ngaza kasaya, permettez-moi de le dire dans un muluba. Mukomsusu tovande sika monde comme zoloba anga vraiment baluba jamais na rolia na ndaku na bango. Na tuni poanine abi bali amboa. Abi singabo abi bali amboa. Nebi si moninga banda na botama. Non na vanda tate sika ba olamba mboa. Abi na bosa na ki sofio. Alors, Sofio. Or, ceux qui pas coûté la balouba moussous, à mon avis, sauf Ezebele. Il y a généralisé Kakapo à Koutanina 4, 7, 8 au Baliaka. Bon, tout ça, bon, nitika to ni makata to liakate. Mais ba pasteur bakabaka basé belé. Problème moussoupé au Ezali, moko bato baloba pasteur bakabate, ça ba besoin zala moi mingi. OK. Batuso ba ekosenga o ba 10. Yo dans la possibilité yo kabela 7. Suko 3 o ba monindengo pesi 7. Ba ye bate que 7 on a ba côté dossier na bango avant. Peut-être yango pesa urgence. Ozomona ba okende ko beta al masolo e pa batu akabakate soit aza tribaliste akabelika bawana po baza bato ya ekolo moko yami bale elo musueza omonga na beti solo boy que place na kendaute ya moni na bapesinga na partager na veuve ton orphelin maman soka na sirisie mission ba veuve kutu au monde na ba pasteur au monde na ba pasteur ouais je salobi ana oka ki opesa ki témoignage na yo na télé ngape na zangi yo ka ngape na zangi est-ce que mon sunganga ezate. D'abord, de par ma nature, ce que je sais que P, Ngapé. Attends, pourquoi? Maman Kapache. Notre frère caméraman s'appelle comment? Paradis. Ah, bien aimé Paradis. Kola monayo, porte à Paradis, zalo polele nanzela yezu. Ah, ça est la combo. Oui, ça est la combo. Zoi suko netiboé, ngana zana 1 franc. Nalobi Paradis. Nazana moi 1 franc à Wakamata au Télémimingi au Melata Koka. Ma capache lobi ah pasteur au PCK Paradis P Sangaïp T. Loba pasteur nana posa Koka. Pasteur au Talinga Kaboy. Mais quand tu dis déjà P Sangaïp, moi zou ekota anakati. Moi li kundu moko boy ekota anakati. Siko batu ndenge wana tango bango bayaka osenga te na miso ya Paradis. Po alingi azwa nyonso ye moko. Aosenga na nkuku. Donc bazaka ba moi ba égoïste. Bongo esala kitoko te. Donc ce que moto alingi ko présenter besoin na ye asalango na ndenge na ye. Vraiment. Nazo zango pe lokola bana basi to bana mibali o bazala kapo ba okanisela bango mabe yo bobimaka na garçon na yo bobimaka na fille wana tellement suko ba cancela bango trop ye pesko akelu ka fille to garçon abi on est ba cancela biso to comme ça ngo ya solo et là sika bokolité bongo ezana no mai mai ye bien ma kasi lokwa maman on a ndinga kala. Oh, tout a bordi. Ma capache, tout est longoli. Ben, par la grâce du Seigneur, minangeza mingi ba jeune. OK. Na organiser ba conférence à ba jeune moi trop. Oyebi ba jeune moko po sunga ba malamu kota na kati ya pona bango. OK. Kota na pona bango. Dans ça, la émission, je parle sur les jeunes dont nous avons appris à moi le Bélia Yankee. Dans le plateau, nous avons cassé pour nous côté indubilité. Parce que les plateaux, ils ont pu s'allumer et belé.
Au moment où on grande dame, j'essaie d'être logique. Ceux qui plateau mon pesenge à motokota moi indubi non solo là. Non solo là. Wana c'est possible na biso comme à jeunesse. OK. Alors jeune wana quelque chose qui souligne à se perdre un peu. Tout ça là comme un solo. Oui, il y a tout si qu'on a comme la place à tout ça là yango et comme ya solo. Eza l'acheter. Il y a mis balé dans bengango kiyuma. Normalement tango lingi ko diembela sima balobité. Ce que zaki posa na ote kotia mutute. Vraiment. Kotia mutu na mutute parce que za la conséquente. Mingi biloko atoko misango ya solo. Mukolo belobi ya bato esi ekokata na nzela boka bwanati. Siko perdant tes années moi si pour n'attendre neza mobile aliaki pondu ale suna manioko ale bilo na sani ameli suna supu ameli suna chassé musuna sachet ya suki pe kana ke beta sango akobeta li solo pour aza déjà immature aza déjà lâche alors que beta sur li solo naliaki mbala matembele wana na kanisa ngo za kasukali membala mabe ekona mala mabela kitoko te ekota sukali te mususu mona lobezate pourquoi pour soubassement ezaki malamu te ezaki mabe ezaki kitoko te. Merci papa placé to fana na kaka awa to moni prédication mususu ezo circuler lo kwa yote ya biso ba maman na ba couple moi c'est ce qui a boti kaka ya pasteur Marcelo alimbisa biso mikolo yendaza ili na actualité toza pe na besoin ya bato bazali mayele lokola bino. Merci. Soki mwasi ya oboti landela ka pena nzoto libumo ezala te ba accessoire apo papa za na posa ya nzoto wana kaka. Mais siko problème ezake bato bazali ko bota na bato balaki liboso eza nzoto moko te parce que nzoto eboti na non eboti te eza nzoto moko te. Est-ce que botenaka toujours compte na yango ezala pasteur ezala mutu normal oyo azali kati na église te alandaka pena formule wana to ba mama faut ba simba nzoto pe malamu po atoza pasteur to pasteur te oza na besoin mona ka ekilamu ya sika ya malamu devant yo. Maman Kashpash au rappelé nga lisolo moko na ke ko animer conférence moko na Masina côté ya Rai kuna mwa kala. Na tei j'ai parlé sur makambaba couple titi j'ai parlé sur les effets secondaires ya bolingo na kota ki makambo belé. Tango komi ngonga débat pasteur mo atelemi azaki mosala nzambe. Problème na ezaki nini? Aza parent ya couple pasteur. OK. Sikoyo pasteur ya couple parent ya couple pasteur. OK. Alors ba filleul na bango wana ba bangaka nzambe ndenge ka izalaka ti ndenge babalanaki. OK. Sikoyo tango sera ya kaotala pasteur ou bien tango ya ka culte ozomona tolo ya moto ase akoli ya eza na forme oyo ezomonana. Donc nzambe ase akoli si mabele na ye bolimbisanga expression. Menini eko salama. Na nuit de noces tangu siko sera eko se déshabiller po bakokisa liloba nzambe pasteur asutuka ayakuta banionio ya yebaka que ser poitrine se développe akuti sikoyo moi ba tolo ya mikie or na ba préférence na ye nzoka sera tiara biloko siko na ba préférence na ye ye penza basi ya bongo te ya linga osale la loboko mubimba mais linga osale la misapité amoni yango za klaxon te. Alors ayeko lobana ser asala pe lokote o biloko na ngana na lula ki eza wapi ngangi ka biloko wana ser abandio lela limbisanga ezaka ndenge nazali pasteur asala nango problème obimisaka ko ngana banda ko luka babendani bakome pa parent pesi toli ezo simba te yo memelanga likambo na eko pesa moi idée il y a possibilité ya même moi si na un hôpital ba pesa ye moi ba hormone ya bo moi si le susu ya makasi o ekoki kosala que poitrine na ye et se développer akeya ke kopesa conseil pas fidèle pasteur wana boyi alobi na lingi na mona kako zaki na soutien po a fantasma katolo ya bongo wana pe lisusu soki toko tuna tozonga na toli na baningo bakosaka ne bandela mabala oui mama Kapash baka ya bongo ebongi to yebaka tango zokende na libala à force ya utilisation eloko nyonso ozosalela esuzaka ekozwa mwa usure moko po ozosalela yango mwa mingi
ndenge moko pe nzoto ya mwasi tango ozosalela yango c'est fort possible que l'obie lemba pour exemple mibali mususu tango azo caresser mwasi na poitrine on dirait mutu moko asalaka na usine na bagine batiaka ekota ko presser malala yazo au lieu de palper yazo kamula mwasi bon habite so déranger ba téléspectateurs hein? Merci beaucoup là je parle alors sans tabou azo kamula ayebite ke kamoleli na ye wana ezobebisa même Bible zoloba la pression du lait produit la crème donc mili kisoko kamoli yango trop e obotela yo yaourt e botela yo lait kaye c'est-à-dire eko garder position na yango ya ebandelité préparons-nous en conséquence biso pe mibali to connaissaka changement plus tozokola avec l'âge omona ke na ebandelozaki ya musu makasi ya sobo vana mama na mbetu okumbaka mutuka na yo ke penza mukolo moko okosala 3-4 tours na nzela maluku embouteillage yo mona yango te mais tango age ezopusana okomi na mwa mikakatano e amoso okomi na kingasa na suka okatani il faut benga ba petit ba kotia yo poa siko mama pe abaye yo poko mi bongo non eza makambo mabe c'est de l'égoïsme biso nyonso changement e yaka changement e yaka tokenet na makambo libomo ba négligence ya basi pe zo sa moi kitoko te tango mama oboti ba protéger libomo kalezaka moi makambo ba maya moto bazo fina oh maya moto wana pe kenda koyesa libumu mwindu libumu perdre moi esthétique na yango maya moto wana komisi libumu bede aujourd'hui il y a des produits oh ceux qui moi si azozwa simane ko bota libumu na ye ko zonga bien soit na ba mikolo auti ko bota lokwa libumu ezaki munene alata je crois bobenga gain gain to ba ceinture mais ba somba moi je les encourage ba yo somba très important OK pour na ko protéger ma bumu au lieu que comme ma bede pour so libumu komi bede ezala ya mobali to ezala ya mwasi ce n'est pas beau à voir. Au monde a sous-vêtement place sous qui le cola luketu yango yeye o matela yango et ça net moi punda mowazo pumbwa et zipi yango likolo wana suko et ça kitoko côté bon ça bolandela ngo penza tolandela ka suko te tolandela nde suko titi da muntu polo bato bon so ki koloba so te so muntu pazo yamba ndenge so ki eza ndengo lobela eza ndengo lobela ngaza masolo beleza la betelo mususu mama moko alandinga na émission ayo monanga oui tozonga alandi na émission ayo monanga oh pasteur wana zolela mobali nangai na miboma tona boma libala oh problème nini alobi ya zaka nzoto mikie mobali abise ta nombre ngeo bo na sentir yote fungwa mamwa mukie mama ba ebisa ki fungwa mamwa mukie ya déborder a sauter bordure et comme sous boé aye munene makasi mobali sukoyo alingia corriger ye jomsu mobali auti musala aye na moi mama na sokola ki sous-vêtement na ye atandi na chambre mobali atiki mwasi na salon tango akoti na chambre côté batandeli ya mama pe lisusu asaki mabe kana mutu ya mbetu papa a récupéré yango aye asimbi yango boye abimi na na salon abi chérie excusez 4 heures moko alala ki tu vois cette façon de parler au blessé il y a mabé makasi a combien le quoi catcheuse bongo suite il y a exigence na yo quoi que a débordé alors supporter comme tel c'est ça nabwania na loba boye tolinyo so ezangi bolingo na kati to reproche ezangi bolingo et que senite na mafinga et que senite na boyini l'objectif ya toli to ya reproche ou bien il y a observation za kapona ko ramener moninga na bonne voie alors présenter ngo na ndenge moko kitoko maman nanga bisaka nga lobi so obali yebisa moi sino boy
boyambi mupaya na ndako ata soki bozaka na matembela pamba ko offrir ye ata soki eza mukie boye atiango na sani ya mwa munene ya propre makasi muto oli yango na appétit na simba toli wana nzoka bando pesanga toli ya ndenga ko aborder likambo oui ndenga ko présenter likambo alors maman siko to papa tango sous-vêtement bandio matabongo et ça la bien te. Il est recommandé moi ba discipline. Oui, moi ba discipline. Nga za libumu munene te. Mais comme on a ele comme susu omona libumu e bandio bima. Libumu bandio comme moi ndende. Soki papa pe o bazanga discipline bazali. Oui, papa bazanga discipline. Nazo partager na bango discipline na ngai. Soki siko libumu nange bandi kokoma moi munene elo ni na sala kana ko landisa mikolo wana na ko sata poso moko une ou deux fois par mois nazo mela du thé natie citron na kati. Et puis après 20 heures je ne mange pas. Au moment que éco dégraisser nga wana na ebité to monsieur balani pe na nzoto nanga. Qu'est-ce que je dis na sanza moko na ko sa sanza un mois oui. Non ça la bongo au moment que libumu zongi na ngo normal. Pe na fournissa que fort il y a quoi éviter qu'on lit après 20 heures. Surtout ça. Oui, non, ça, la moi, ma casse, on allait après 20 heures. Loba na meli juste du thé, il n'y a pas de bateau, na moi li pas mon cas ya moutier. Parce que madame Nangaza a besoin de taille. Sope na komi kafumba kata et zala kitoko mingité. Donc, ba maman, ce qui a boti, maman a mis bomba. Pas si suko ya ba maman ngo peza, bazala préparé te. Si sujet oyo comme moi tabou. Oui, quand les alaka ceux qui moi na moi sur lenge la libala, ceux qui maman naie a koko solo la naie te baotinda e pa koko. Koko siko azola kisaye sans soni, tala abasala aboye et koko mela yo un jour au bota, tala sima ko bota, moi satika libumote. Ma kapa chez zaka libumote mususu mona tiki penzana tolo bomba ngona soutien te au monde boti moi bambika to ba mwamba moko boye na sekuna abandio dégager de l'odeur biloko wana nyonso et ça la bien te oui et ça la kitoko te yango kotana to pesi toli maman ko luka ko changer papa yo peut changer ce qui est comme pe que maman komi ndenge wana comme maite ba ke kata bilo muswa nzoto eza na moi ba risque belé moto akoki ko perdre vie na ye et puis ceux qui ont un risque te ko senga ete asala ngo régulièrement et senga moi budget moko ya munene or on n'a pas que la beauté comme préoccupation na vie bozo bota bana il faut penser à l'avenir de ses enfants chercher à investir pour na bango pour tangu tozala te lobi bana bazala bien maman kapa shoyebi tangu parents en a bon moyen et bonga sala nyonso bana ba vivre dans ba conditions bien batanga na école bien balata bien ba mela bien na lo baté balia cher balata cher mais bisika ya bien po liwe koki koyela yo bana wana batikali na sima bazala ta na souvenir il y a que du vivant de nos parents to viva kamalamu ata bakomi konyoko la bango na sima oya pasi ndenge salama na biso awa moi équilibre ozala parce que ba connaissa pe bangonga mo ya kitoko na kanisi comédien moko babimina baninga na ba comédien musuna bana na bango baki à l'époque na fikine siko batu na bana chaque comédien batu na bana na muto azaki chargé à restauration yo oli anini wa lobi onga na oli frites na saucisse yo oli aninga na wa na oli shawarma oh yo lia ni na burger papa na square bisi mwana na lobi yo poko lia o baninga ba lia mwana bandio lela papa nga lingila nga bongo te ngaka deno la ngala kwanga nga deto da kwanga ndenge bakolisi onyokoli mwa déjà na dendo na kwanga pesa ya ta chance moko muswa mekipe cuisine mususu c'est ça libaku malamu ekoya nde maman Olive offre ba opportunité bien maman Denise ba comédien OK poto o memi mwana na yo sko dendo na kuanga olukela ngwa na poso alinga ka poso vraiment donc nzamba pesa makoki to prendre soin ya nyonso wana zaika parenthèse amukie
tozokende kokota na likambo ya deux fois yango nde eza mama na likambo na biso mais namoni baréponse eza kitoko tozwa lisusu sujet na biso moko kaka sur makambo etali mabala et puis tokokota na sujet na biso mpo tokende kosilisa wana paradis osalanga déjà signe ngai so émission eza édifiant nakomisaka na batisaka mwa ba 10 minutes likolo. Merci mingi maman. Pasteur Placide eza na ndeko na biso mwasi moko sur internet aza pena ndaboya monanaka pena femme heureuse ndenge biso tozalaka boye mais toza mpe na mwa vie privée na biso okokobota na mobali moko mibale ndeti ndeko azalaki pena na live aboti na mibali misato na kati ya live na ye bakomi kotuka ye ndenge ezalaka yoki zengi ozoba obotela papa moko ya mibale otiki liso batya troisième zemi etu ndeko akoki te mwasi akomi kolela eza faute na ngai te soki mobali bamibali yango bazolinga ngai te problème so baloba naza impoli to naza mabe nasala nini ngai eza faute na ngai te namoni mo balive esalami bamisusu baencourage bamisusu bafingi bamisusu balobi hotel ya famille kaka ndenge ezalaka en tant que pasteur okoloba nini na likambo oyo biso nyonso tozali bato oyo tobotamaka yo mpo ozali na bana basi okubota bango te mpo lobi bamemela yo 4 5 6 moto abotamaka mpo lobi avenir ezala meilleur okoki koloba nini na ka wana il faut saint esprit il faut comportement mpe ya biso basi jouer rôle il faut nini et puis réseaux sociaux ezali nini mpona bavi na biso toyaka lokwa na parquet. Bon nakosalela coupe na kati ngambo vraiment d'abord nasepelaka te na comportement ya bandeko bamema baproblème na bango na baréseaux sociaux to na radio ou bien na télé mpo bato bapesa bango toli. Je sais qu'il y a des émissions pareilles et l'on ezo engagé ka ngai nasepelaka te mpo na nini mpo na ngai je sais comprendre directement que baza bato bayebi ovanda na bato te mpo na nga namonaka bayebi ovanda na bato te parce que toutes ces personnes là so landi bango a priata na église mo quelque part doit être responsable na spirituel le cause à pasteur sango to encadreur na commission ndeko yaya pe bongo na bongo yami balé a na famille so aza na famille te aza na baninga so kaza na baninga te aza na ba voisin. Je ne pense pas moi que nzamba kozwa mutu a placé que la moneka kana milieu ya balou ata meme moko azate. Ça dans le non ata même quoi à Rosala toko pousa na pe ba pembe na bato bongo poto mi fingi sate to solo lina bango moi feedback et salama toli à radio toli à télé na mon ango zaka un peu moins likolo or raison makamususu pour mieux remédier il faut diagnostiquer. Na kei siko na kanae a se retrouver na bana misatu na ba papa misatu comment raison liposo est-ce que koki kozalate que akomi bongo potango aboti na papa liposo papa na kufi e kozala mobala liposo akufi ana no elenge yami bale akufi ndaye kozwa mobali ya misatu baboti naye. Je connais un bien-nommé na mboka na biso awa aza musicien. Akufeli déjà basi mi baleto misatu boye. Tu vois, lelo aza marié. Tozwa siko ye aza mobali aza na bana combien parce que na moi swana na ba swana nyoso babota. Bazobota donc on se oui, ako se retrouver na ka lokola ya ndeko mwasi wana. So toko tolera ngo na mobali, to tolera ngo pe na mwasi. Elo kwa mi bale nini zobotisa ebotisi ndeko wana banebele bongo ekozala evandeli na ndako eza bien te la maltraitance moto akoprendre ye en charge azate ye moko il faut milukela ya pasi eza que bandeko basi ebele bakanisaka neti le meilleur au bazan nango bakoki ko offrir na société c'est le sexe. Moi je dirais non. Kapash a offert le meilleur yaye. Eza nini, eza cerveau na yo offrir. Cerveau wane sali ki oza lelo responsable ya chana munene ya kitoko. Lelo oza Kapash. Namoni photo moko tie émission mo banda sala kala na lelo oza lokola responsable. Ozomona ya chana na yo. Donc tu as une histoire. Okomi bongo na nzela nini cerveau na yo mayelo nzamba pesi yo soki mwasi akamati atie mayele na ye en exergue atie mayele na ye en vedette et ko épargner ye na bibota bota siko totia que
kaya pasi mutu ekomelaki ye ntango azoluka mibala Kinshasa mpe apesa oyo ofele te ata ya poto ata mama bikedi ya mbadi moko bikedi ya mbadi moko eza pasi mobali akabelako kaya ofele ndele te ndele aosenga yo me toke kote mosusu mpe na bino bandeko basi ndeko mwasi malheureusement nga naloba malheureusement ebele malheureusement bandeko basi mpe so okabelaka ye mingi oyedaka ye mingi akoma na posa agarde yo aconcevoir yo aperdre yo te sikoyo po aperdre yo te d'après elle il faut abota na yo bobimaka na yo eza makambo tomonaka po salisaka yo salisaka ye mokomso ya biso alobi bonga mpe lo nangi nasalisa yo yo koma bakanja na ngai mokolo mwa mpose koyela yo oyebisa nga na osunga yo alors so okutana mobali oyo aza na bobangi nzambe te aosaisir la balle au bon or perturbation mpe ezalaka na bacycle menstruel ya basi akobima na yo bongo bobimi na mobali bongo kanisi kwa na periode ya bien nzokaki na periode ya mabe osutuki nayebi ke ndeko mosusu aoloba ebongo akose protege te naboyaki kolongola malamu oui nabatela elo na nga bamama pauvre baza ebele mapango ebele eza basimetiere bakolo mapango nde bayebaka te na bavoisin mais omona eleki kimbantseke eleki nécropole bakunda babebe ebele kuna na kati alors bravo na bao babombaka babobongola mapango na bango banécropole sikoyo ndeko mwasi oyo ntango abimi na mobali na periode ya mabe asutuki ya mosusu zemie ye mobali wana mpe awangana na ye aoyebi so nga nabimi nokambala moko kosente eza na buzoba nayebi ndeko moko boye asentaka baye kotikela ye mwasi ayoka ye abi est-ce que mpenza zemi na nga tosaki aotelema est-ce que aotelema mpenza zemi ekoya ayebi kapasité na ye ya kolibere vite so aliberaki nango sperme te ayebi te vite so spermatozoïde nekende kofekonde nango ovile ayebi te ke taille ya pénis na ye ekontaka ayebi te taille ya mwasi na kati nyonso wana ekontaka eza ekoki kozwa mpe bafacteur favorisant ya grossesse na periode mwasi akutami nango sikoyo ndeko ya mwasi boye akutami na bana misato est-ce que il faut tobanda otuka ye il faut tobanda kofunda ye moto nyonso aza na passé na ye oui basusu mpe baoluka yango moi j'estime nayebi ete nalandika yango te mais s'il me faut na se référer na moi baka mosusu tozwa ekozwa mpe manki ya bainformation peut-être que mwana mwasi atangi na ye mpe mingi te ayebi makambo ebele te nde baosala ye bongo baoyo baofinga ye bao baotuka ye à part bamama na bapapa bapauvre okuta ebele bana na bango eza bao baotobola biso bapene na nzela balokwa bashege babwaka ebele bana na bango baza na bana ebele na banzela donc abota atiki na ye sendwe ebokolela ye boulevard oyo azwa charge ya bana ebele boulevard alesa mama kapage bana wana omona basimbisa boulevard batata na bango mibali kitoko bamama na bango basi kitoko alors tokatela na kabitumbu te par contre topesaka toli po prochainement makambo bongo et ya lisusu te. Merci moto na nzambe tokoti siko na sujet na biso ya papa Constant Mutamba akobetela ngo fimbu likambo etali deux fois na babina ba commune mususu kutu et koma penza ya komona na boye soko olobi bakata bakokata te oki koloba nini pona likambo oyo pene zupe place na RDC zwa penza liboso ezalaki ya kobata masiko yo ezupe na place makasi ya liposo coup de chapeau et ça suit à mindelete maman coup de chapeau na papa Constant Mutamba pour na ba mesure ya zuwana ya ko traquer ba basara papa mama ba deux fois ngana zo encourager ye na yebani na personnellement te na zape na besoin ba contact na zape na ba contact na yete na zape ko na minute so na posa na yango te mais na za na bosenga na kwenanga nakoka ko soutenir ye na mosalo asaka na ndenge nanga loko la pasteur. Ok, quoi accompagner comment?
ye lokola moto ya l'État, moto ya mibeko apesi sanction. Mais ceux qui atikalika na sanction, ba prison ezanga esika ya otia bato. Po bato yo baza na ba pratique wana baza ebele. Tokoki ko aider ba na kati ya ba pratique wana. Ça c'est de 1, de 2 ko aider ba oyo ba komana nuté. Ba komate. O ba na kati ba bima. Pour ce faire, ebongi toye ba d'abord ba cause. Et loko nini ezo sala que bato ba koma ko sala yango. De 2 ba conséquence ya ba pratique wana eza nini. Ya misatu ko remédier alors. Ko pesa traitement o esengeli après diagnostic moko ya bozindo. Na sens wana nde na lobi na koki ko accompagner papa ministre pe ko senga na ba église na ba différentes confessions religieuses to kamata etumbo ya ye to komisango ya biso parce que ba église eza menacée, ba famille eza menacée, bandimi na biso lobi ba otula. Bandimi o ba kozwa relève lobi ba ozala te po mobali na mobali ba botate. Moi si na moi si ba botate. Donc ba famille ekokufa. Oui, ba famille ekokufa. Parce que to bengami ko préparer relève et bongi ko bota ezala. Si ko poko bota ezala bongi moi si na mbali basangana. Mais phénomène yango oyo soki tozongi na source na yango. Nalobela ba cause. Et bandina no lelote même na kati ya Bible ezalaka. Genèse chapitre 19 verset 1 à 10. Genèse 19 verset 1 à 10. Okuta kune loko nini Lot ayambi bapayami bale. Abombi bango na ndako. Bible lobi na butu babita mboka kobanda na bana mike tina mibange. Bakei na ndako a Lot ba encercler yango. Balobi na Lot bimisela biso mibali o baye kokota na ndako na otolala na bango. To coucher na bango. Et loko tikenga makasi na chapitre oyo c'est la tranche d'âge. On dit kobanda na bana mike tina mikolo. Elingi koloba que pratique wana équipé acheté. Yami bale ndenge nini mukolo wana to mikolo wana erba okende baloba na bana te ke bino bozonga boleki bana mikie boko coucher na bango te mais batiki bango bakende ensemble c'est que mikolo wana basala ngona bana na mikie ba perdre suko autorité na bango liposo ya bana nini suko opesali ke bana babanga te au lieu que basa ngo na kobata mabango na bango mais bake ko bimisa ngo na miswa mikolo. C'est parce que mikolo na baba copain na bango, baba copine na bango, ba mesa na kozwa bango. Donc barrière ya respect, ya kobangana et bukana. Nini tindi bandeko basalabo, eloko ali possession démoniaque. Milimo mabe. Et tinda kabato na ba pratique pareil. Oui, motoza possédé ba pratique na yewana. Plutôt, milimo ezo konzaye. Bible ezo loba chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Motonio soza moumbu. Ya eloko e konzakaye. Ce qui eza milimo moto akosali seza nzambe. Eloko mususu ekoki kotinda bato na ba pratique wana eza la curiosité. Tellement yoka kama solo ya baninga. Nayambaki mwana mwasi moko asinga bi pasteur Placide nga ngina juana muninga langa mwasi. Na tune pourquoi? Alobi nazana ba ami donc azana ba ami o baza ba lesbienne. Ba ami ona ba ebise balobi mwasi aleki e mobali na elengi. Mwasi aleki mobali na caresser. Ya tuni pourquoi? Ba ebise balobi lokola ya za mwasi. Ana maîtrise ya ba zone érogène. Ba zone érogène ya basi. Ayebi que ceux qui ont touché na point G, au touché place au touché awa, sentiments à la makasi. Donc il y a qu'au palper au bien, il y a qu'au caresser au bien. Moi je suis à l'obi yepe bongi akende komeka. En voulant chercher à ko goûter, azo accuser na no mobali na ye que mobali na komisa kete. Yango alinga kendo meka. Mais to kende suko na ngambo akotia mobali ne pembeni, tango alingi ko kende ko goûter. Balobaka, une fois que l'on commence, ça devient deux fois difficile pour arrêter. Et koko mamoa ezaleli. Ozomona, curiosité, nde e bebisi bato. Et là, quand misato etindi bato na pratique wana, eza la réaction à ba parents.
face ya rapport oyo bana bapesaka bango surtout na makambo etali sexualité en général. Bato mosusu babandi ba pratique homosexuelle na bomwana. Place azokolela. Yaya moko bavanda nenda kumoko. To lopangu moko. Akotsaka na chambre. Apesake ba bonbon. Babandi osane ba jwa munoko. Omoni ba jeu ya bandeka Nestlé. Alakisi no omoni nde bandeka Nestlé basalaka yaka to mekaneti bandeke oyo. Na elenge ya bonbon, mwana wana pe bandi kozwa gu, mais ya moninga na ye ya sexe moko. Tango mosusu mwana aboyi, ake koyebisa moboti na ye. E koza la pe papa ne mutu asalaka bongo, e koza mama mutu asalaka. Yaya, cousin, cousine. Surtout soki eza ndeko ya famille ya maman. Po ba maman de bazwa ta ebele na bana. Okoyoka réaction à maman liposo kanga mbanga na yo. Wana na landisi bambata, le rôle dactylo. Et elle dit à l'enfant, mukolo nako yoko beti lisusu lisolo na roboma yo. Ongo bebi selanga libala. A frustré mwana. Atikani na mwana bombi. Pa yebisi jour talaka kalobi jour obimisa. Sikoyo mwana lokola azana moto akobetela lisolo te. Et pas okende koloba te. Akomi siko victime ya bourreau na ye oya salela ke ba pratique wana. Pour un début abandoboya. Mais au fur et à mesure kazo sala aozwa guna yango. Et komi vina ye. Quatrième cause ezali moto siko bazaki osale bongo azui guna yango. Comme au départ alinga ki yango te. Ako développer na kati un esprit à vengeance. Ndenga basalanga boy. Ngape na obebisa. Yepe na tour na ye abandi ko bebisa. Po ye basalaka ebongo. Eloko mosusu etindi bato bakoma ba deux fois eza pasi ya oluka musala. Pe souci ya koluka ko batela musala wana pona baye baza na yango déjà. Eza na bandeko mingi. Surtout na ba monde na bisoyo. J'étais tenté à loba monde ya presse. Momo na loba. OK. Nazo loba oui na monde da presse. Zwa monde à théâtre, zwa monde à sport. Et bandi pe kokota na monde à religion et bandi pe kokota kuna. Ba pratique wana ekomi moi makasi kuna pona nini. Ba ebele ba na kati occultisme. À côté ba science na mystique, maza mukonza na poste moko ya bien, ye mutu amboshaka, engagea batu. Soit ye mutu apesa a promouvoir promouvoir batu, apesa ba promotion. Soit pe ye mutu tiaka batu na liste ya prime to ya ba mission. Lelo na mboka na biso po batia yo na liste ba prime to ya mission, il faut zala ndeko ya. Ceux qui bongote, il faut oleka kabambar. Il faut penser bamba na tatami. Bamba mi pena na tatami boy. Omoni moto senga ya bamba na tatami, moto sexe na ye. Vraiment. Atalipe ko futa ndako passe. Ta muswaza na baniongo. Garantie c'est là, ba menacer ami lobe na sango ka tambala moko pona gagner intérêt oyo. Asali yango mbala moko amoni pe futi ebele. Diable azal le moto na lokuta et fout vraiment bien. Siko lokola asali bongo et foutie moyen facile et comme owana. Le jour où il sera devant un obstacle, oya yebi tendenge na komi bimisa. Cette fois-là, c'est la personne elle-même qui va solliciter son bienfaiteur. Naza na problème boye, est-ce que ko sunganga te? Yepa yeb sunga naza problème te. Yomo yebi condition mise la taxi, toke kabamba, toke bambane la kuna. Et comme eli épée ezaleli. Omoni siko et komi papa aza marié, ma bimana mningane mobali, maman aza marié, abimana baningane basi. Mama kapage. Papa. Ba maman babala mibali ya lokoso, o balinga misuni mingi. Constat malheureux a oyo. La plupart a mibali batika mbongo na ndako te. Balinga misuni mingi. Deuxième constat. La plupart a mibali balinga misuni mingi kasi batika rambongo te. Basi na bango balinga bango neti bakufa. Moi je dis aux gens ceci. Linga mingi. Linga mingi. Linga makasi penza.
kasi kolinga jamais neti okufa nazongela linga mingi linga makasi linga penza kasi kolinga jamais neti okufa po vi na yo eza nano ya yo soko mibomi mpo na ye ye azwi motu mosusu siko lokola mama wana lingaka neti akufa mobali jour wana azangi misuni yakenda kosenga moninga edenga est-ce que ata na moi quelque chose te opesanga oyebi ke ndeko wana azala lele ye abokolela libala na yo te ekomi mpe condition na ye mpo na ede yo tobima na yo sikoyo mama akoma komemelo misuni ekoma koute pa mbanda na yo Monique yo papa me mama azwela yo mbanda na yo Monique azwela yo mbanda na yo Maelika azwela yo mbanda mandendi omoni to yo papa mama azweli yo mbanda Grégoire pourquoi ozokoma te siko esengeli kokoma ozokomisa ye te parce que tu te limites quelque part pauvreté na mboka na biso eza bapasi ezali mais j'estime que ceux qui t'ont utilisé cerveau na biso très bien tokokela mbongo oui nzamba yekolisangelo moko mutu nyonso abotama na société mutu nyonso abotama na société na ye na compagnie na ye ko embaucher eza cerveau na ye cerveau ezalaka compagnie moko monene demande d'emploi kuna ezalaka te yo kamataka de cerveau na yo moko mosusu tourne yango sala boye tu t'enfermes quelque part zwa cerveau na yo pesa ekiti botalana loba na cerveau na oke na limité na ngio salisanga pianga ba orientation cerveau alobaka ata moto ayokaka nzambe te akoyoka cerveau na ye et puis cerveau alobaka trois aloba mikola suka aloba mikolo nyonso biso nde sikoyo toampeshaka ye aloba totika baninga mosusu ba réfléchir à notre place nde mabe bongo eloko nini eza komema bandeko ebele bakoma ba deux fois to basala papa mama eza ba déception bato à sexe opposé ba décevoir ye trop à se décider dorénavant tolinga na biso ngala kanisa ke ba homosexuel et pas na bango infidélité ezalaka te baza ba infidèle moko baleki na basi baleki na mibali et puis ba développer jalousie na niveau moko ya basi ba makasi ba betaka tina balabala na mona mutu mususu azo kabolela moninga ne makofi mama azo beta ngo ndire yende azaki Mike Tyson natala pe elo otikanga na tele manata les ara ekangeli na makofi ao kangango kitaka neti mobali na ba hypercute ayebi pe place obete la na bapanzi yo ka ipika robo manga muninga ne mwasi o sali na eloko te okoika na baloba que okimi mbula omibwaki na kati ebale siko à cause ya ba déception moto alobi nake kolinga moninga nanga mwasi to moninga nanga mobali ezo sala kitoko te ezo sala mabe conséquence nango eza nini vous vous exposez d'abord na ba maladie ebele prenons par exemple les cas ya bandeko basi tant bo sala bino na banzelo ko boko sala za ko se lécher na ko se lécher wana minganga ba olakisa biso que nzoto ya mwasi et attrapaka mwa ba infection ebele peu facilement entre autres bacandide bacandide or na traitement ya ba infection et ça na ba infection mususu oyo ba traitaka yango na ba pilule bakopeso bakisebele même sous ba pilule oyo kotia na nzoto na yo dis-moi un peu tango sala makamba bongo soko na ba lésion na monoko na yo mwa ba pota ya mike otozokaka en brossant to na bomi sui lolemo bisika wana maduso nzoto to poso nzoto efongwami eza ba zone moko ya bien ya koyamba microbe ya koyamba ba infection oyo ko banda ko se développer muke et ko suka wana te tango zo sala bongo obwaka so nyonso te obandomela so wana soyo ozomela bongo na ba infection wana à la longue ekoki kobotela yo cancer ya gorge donc eko créer yo moi ba problème ebele le fait que zo sala bongo ozola kisana biso que psychologiquement tu souffres pour au côté
na cadre ya ba otobengaka déviationnisme sexuel, tu abandonnes l'usage naturel ya mwasi to ya mobali oke na bavua oyo eza koexpose na mabe. Quant aux hommes o bakendaka tobenga bacoccinelle to bavewe, sima nzambe asaleli biso yango po ebimisa matière fécale eza lokola périphérique de sortie ndenge ezalaka na ordinateur ndenge nzoto ya moto eza périphérique d'entrée eza na barole oyo ezojoué, périphérique de sortie eza mpe na barole oyo ezojoué. Yo siko na périphérique de sortie okomi koutilize yango lokola périphérique d'entrée okobebisa machine na yo ekosala bien te. Nde okomona bato wana baza obligé ya kotongolaka bakomaka obligé ya soka sali makambo wana na sima azwaka mwa bakisi. Or na nzela ya anus bokutani ezali quelque part na organe génital ya mwasi to ya mobali. Ekokende kodéranger la masculinité na yo mobali. Ndozomona mibali mingi o bazwaka bango na sima baza ko perdre petit à petit virilité na bango. Bazobungisa mwa ki mobali na bango. Moi si pe oyo baozwaye trop na sima atako eza sujet na bisote liposo na ye ezofongwama. D'ailleurs la preuve eza que oui bazo souffrir. D'ailleurs toyebi que basi o basouffra ka hémorroïde si c'est mal soigné na sima ekomaka polele ka mobali azozwaye bongo akoma olobane ke ozama yumai. Boni na osano makambo lokwa mutu abeta maboko na ndako wa nzambe ozotia makelele belé okomisi chambre na nga tempelo okomisi chambre na tempelo bando bandaki maboko oubliant que ye muta commission ndenge wana. Donc ba conséquence ezali mosusu la dépendance. La dépendance ceux qui bakeno na nzela mosusu au sepelate. C'est presque pareil na bato ba mesana sa la fellation. Hein, alanga nzembo et l'on a sepela na makasi et l'on a sepela na makasi pour parler de Louis. Nous avons l'insigne honneur nous avons l'insigne honneur il nous a parlé de son témoignage. Il est libre. En parlant des conséquences. Ce qui peut être à ça la débat sur Makambo je suis d'accord. Mutulanga musakoli prophète de Dilesi yao yango wana nzamba pambola otikala bangata lokwa bakinoa eserta nzamba pambola muna nzambe obike na lingaka mingi. Donc côté ana tobenda la naye na plateau moko moi échange wana codifier peuple de Dieu, c'est un homme qui parle bien. Yozo tunangai ba question de Nilesi ton obima ba osirikilanga pasteur Rokotelier babwa kape mutu na batuni osote il faut pas ba olinga mutu bazala. Donc je disais moko na ba conséquence ezala la dépendance. Omoni bato ba mesana neti ko benda pipe pipe bato mala sima papier et comme rapo akitana sebo kende na penza na nzela onzamba lengela. Il faut pouvoir se sentir bien à Mélanano. Sora Meli, il y a qui malam. Or, na komela rabongo ye pas s'exposer na ba maladie. C'est ça. Azo s'exposer na ba maladie. Mundelo asala kamakambo wana. Natala documentaire moko sur le tournage de ba film pornographique. Ils appellent le lo ebele na kati internet batu bakoki kotala. Au moment où balakisaka biso na ba film pornographique, ezala vraiment réalité té. Nandenge nini? Na sala pe théâtre na bindenge tournage sala maka. D'abord biloko bossa les abilo bakomi metteur en scène na script bengara nani ta kombozo kima akomi na ye. Non mokomi wa komaka histoire. Akomi histoire na ye. Réalisateur aye, metteur en scène, bakaboli ba scène rôle na bango, balobi yo jouer boyo sala boy. Tambo bandiko sala la question ça a quelque chose de mécanique. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel. Ce qui place on a baye bisu au sali mabe coupé au kati.
reprendre na montage ba coller si on a ba film ba la ki sabi sauter que ba coller ki lo ba batie la biso making of mais na mona no making of ya film pornographique et ça l'a raté ba coller ki sayote que moi si wana na film tant ba pénétra qui est profondément na munoko a sanzaki wana ba la ki sayote ba la ki sayote que tant ba éjacula ki na monoko na ye à la longue amela ki ndambu to amela ki te wana ba la ki sate maka pa chosomo na film pornographique ba sente moi si te azarate et ça l'a raté na film pornographique ba laksa eloko wana te ba laksa pete sika mutu azui possession démoniaque to la maladie vénérienne kune la kisamarate sikoyo bato mingi bazui ba film pornographique comme ba éducateur sexuel na bango yango ba yekoli yango mabe na yamba kaka ya couple moko tant babalani sika moi c'est que ce mobile se plaindre pas nanga alors bi pasteur Placide ma femme se moque de moi na mbeto pourquoi moi c'est alingara déjà à 400 ça mo ba voyage belé à 4 bibale à 4 nepe moi bisanga ka ndenge zalaka mais mobali azalaki chaste il ne connaissait vraiment rien dans ma kambo sexualité siko babalani mobali pa yambaka ne yezu na bolenge nyonso so ba passer rapport mobali moi c'est oseka moi c'est oseka makasi mobali mukomususu papula e bambata bi tu te moques de moi pour yo na bi ko ça l'amour bien te or problème na bango zaki nini tana bandu solana mobali parrain na bango na marraine ba ibsara bango boy loko la boyebi ko sala te bozwa ba à l'époque ezaka ba DVD bozwa ba DVD botiaka siko na ba DVD ango basini oso ya moni kuna balela kaka soki plaisir eyelié aolela mobali akanisi keze leleli na bango yango ki ba ebele lelo po lelo ba koma kolela na koganga o eza naturel te akolisa mbongo ya transport mama akolisa mbongo ya transport abakisala mbongo ya kabelo wana leli mami supetangaka te na système akolela mboa obomboa ta leli mami sozonga na libumu bima libanda te na crocodile alors hier bandi suko ko menacer moi si na elela neti moi so na mundele ngana biso na lobi non tikanga na nuta na solo na moi si quand na solo li na moi si or c'est sa façon de réagir soka qui plaisir soka atteindre orgasme akoma akoseka aoseka mobalité ma oseka po yo ka moi bazukuzuku ayo ka moi ba lailai esale ba vrai bien Nebisi mobali ndima yendenge aza. Et meminga na pesa toli parce que na koti na ba remède awa. Apprenons à accepter nos partenaires tels que le sont. Ndenge nzamba keliye. Oui. Ndima yendenga za. Ndima yena ba réaction na ye. Ndima yena esaleli na ye. Soko za esaleli moko ya ba préférence na yo. Kende nango mwa malembe. Bozwa temps ya kosolola. Pourvu que et ça le linabino et enfreindre loi ya nzambete et buka mobeko ya nzambete des deux etikate moninga na bapasi na nzoto comment bino boti ko sala likambo ya osepela ya bien ya elengi mais na tongo moninga fa bandomela ba diclofenac c'est ça c'est quoi moi na mabe ozaki na dojo te ozaki na ring te po benga waka bambare ndo bambi eti na ba système. Et ça la bienté. Donc na kati ba remède moto ya kangama na biloko ya boyi remède ami balé luka bato bakoki ko aider yo bayo kayo nini kotisa yo na banzela wana nde siko epai na osenga na papa ministre ba psychologue bazali ba psychiatre baza le serviteur de Dieu qui s'y connaissent. Donc matière oyo atia bango à profit ba colloque et à l'organiser ba conférence ba journée de réflexion il y a sensibilisation na milieu ya ba jeune ba milieu ndenge na ndenge même ya batuana to lukana côté ya bango ko sambela pona bango toye ba nini esala ete bako mabongo to ko salisa bango malamu pona chuter na remède nanga mama kapache eza un élément moko na bosana ki na ba cause oyebi bana mingi o bakoli lelo na bonzambe o balingi ko banga nzambe
mais ya lokuta na moi hypocrisie mukie po bana ba parents o bazo imposer bango bobangi nzambe au lieu que bobangi nzambe za la posa na bango ba parents ba persuader bango balakisa bango importance ya obanga nzambe mais le parent s'impose nini ekomela bana wana lokola yebi ke ba memaka ye mingi na hôpital pour na kotala kasoka garder virginité na ye moi na siko ya sacrifier kumanima à protéger les poso voilà à protéger les poso à céder côté kuna munganga tala kate tango azo céder bongo parce que na bosenga plaisir pe au même moment azan a besoin ya kobima juste na miso ba parents balo banaete kamilela ntabana libala po ba jeune fille belé ba milela ntabalibala ntaba virginité wana ndomoni mwana mwasi akoti na bapratique wana mais toli eza ke okobima yesu akangolaka soki oyepa na yesu aolibere yo soki osali multiple effort changement ezozala te luka basali ya nzambe soki mpo oza na bosenga ya toli na nga to prière na nga na mwa connaissance mokie kolo apesi nakosalisa yo donc nakoki kosalisa kosunga na toli na libondeli nzambe obimiso na kati ya kokangama wana. Merci. Merci pasteur Placide nzambe a pambola yo en tout cas merci pour la édification et puis totika ki émission ekende parce que ezalaki vraiment très important pour na biso ba question et puis ba réponse na yo pour na ba o ba ko landa biso église ezawa puis et puis pour clôturer pour comme na suka. Église eza na Lemba terminus. Église Assemblée chrétienne le Colombier. Dans une avenue Maïko numéro 14. Maïko 14 commune ya Lemba. To priaka mardi na avant midi c'est de 9h à 12h. Na mois de juillet à Tozonga na Pokwa, le jeudi Tozo Sambela de 17h à 19h, dimanche 9h à 12h. Déjà samedi le 29 juin dans l'avant-midi nazo benga bana nzambe boya ebele na alliance franco-congolaise ya Lemba et sika toza na campagne d'évangélisation et au salamana avant-midi na salle ya alliance franco-congolaise na Lemba on a pembe une église la résurrection ce qu'on a besoin ba détail mosusu okoki kokoma to ko benganga na plus 243 81 603 11 16 plus 243 81 603 11 16 mbote belé na bayebanso balandi biso bopesanga nzela lelo na tanga kombo te oyebinga na mungongo to na elongi to na kombo nzambalola apambola yo. Merci maman Kapache. Merci na ba balandi biso en tout cas merci na bio herbe cacao partenaire na biso merci na ba partenaire na biso nyonso ba bazoya na ba bazokenda nzambe apambola bino na sûr d'ici là na roki roza moi 2 jours ou 3 jours ya kokatsa na Braza pour na otala bandeko ya Brazzaville et puis pour na homemela ba mama ya Brazzaville ba robe oyo bazali pe na besoin nango pour na kosora na ba partenaire mususu baza kuna tokutani prochainement bye à la prochaine au revoir. Kapage TV. Kapage TV.